Bonjour la famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Napesi biso mbote na kombo na Yesu, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Voilà, Nzambe azobatela biso, en tout cas de mon côté aussi ça va. Nzambe wana kaka ya lola, mokeli na likolo na se azobatela biso. Et akomisi biso lisusu toniati lisusu lelo mokolo ya sika. Et puis oyo ezali mois ya sika ya novembre tokoti topesa ye nini soki merci te po ye nde aza mobateli ye nde aza mosungi ye nde azobatela azolongisa mpe azosala kati na biso na yango tozobondela tozopesa merci mpe tozorekomande moma na biso ya masolo na maboko na Nzambe. Pambola makomisama mokeli na likolo pe na se Nzambe na lola Nzambe nguya Nzambe bolingo Nzambe malamu. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci Seigneur Dieu des armées pour ta bonté. Na pesio merci pour na bomo ya ndeko mwasi mobali papa mama oazwi libaku ya kolandanga yawe Nzambe lolenge azolandanga na tango seke aza enfi. Na pesio merci pour na bomo ya moko na moko. Merci Seigneur pour na bomo ya mabota na biso. Obongwani te oza bolingo oza malamu oza Nzambe nani asalaka lokola yo nani alongisaka bundelaka kangolaka lokola yo kolo toye lisusu lelo lisusu kosanga lisusu na bandeko mpona kosola lisusu na ntango oyo torekomande moma oyo na maboko na yo Seigneur zala na biso du début jusqu'à la fin limonisa kati na biso lobela biso assiste biso oyo ayo te ezala mosika dans les noms puissants de Jésus kolo tike te biso to disparaître ne va pas apparaître mpona koapporter message na peuple na yo li message ekobima na ntongo Nzambe na lola yawe econtribue na bomo ya moko na moko esala quelque chose na bomo ya moko na moko oyo yo te tochasse yango nil et sans effet dans les noms puissants de Jésus. Agis Seigneur, manifeste-toi tikete biso to disparaître yo to apparaître mpona koapporter message kati na bana yo oyo ekobota mbuma kitoko kasi ekolona malikolo ya mabanga te topesi yo merci oza Nzambe yawe ezala na biso ki yo na suka tokozanga te na kokumisa yo po ete oza Nzambe mokokisi na likolo mpe na se pambolama dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen ma famille, amen. Nzambe na lola apambola biso. En tout cas, tous abonnés nano. Tous abonnés. Dans ce cas, biso ka tous abonnés. Ndenge ni tozo s'abonner ti. Tozo tala. Mais tozo ko s'abonner te. Tous s'abonner vraiment. Nasengi biso vraiment to s'abonner na chaîne na biso et ça la bien et ça la ka kitoko to s'abonner vraiment to s'abonner to liker ba commentaire na bino ka ndenge na lobaka vraiment et que ça la bienvenue parce que ba encouragement encouragement na bino to pe ba remarque na bino eza vraiment bienvenue na zozela yango pe na koyamba yango Nzambe na lola apambola biso bato oyo tozo sala ba partage Nzambe apambola bino ba oyo tozo sala ba partage ya ba vidéo nanga en tout cas Nzambe na lola apambola bino to continuer ko se soutenir kaka boye et ça la bien et ça la ka kitoko to s'abonner au liker, au petit commentaire na yo, activer cloche de notification. En tout cas, yango ka ande na osenga na biso, yango ka ande na osenga na biso vraiment to like ka ba vidéo na biso to like vraiment eza bien makasi. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu en tout cas. Oui, lelo to ye lisusu to solola ka ndingi zalaka. Babi libala pe bopeto a mwasi. To ye lelo kolobela susu bopeto. Na ota kolobela ngo na semaine wana elekaki na lobelaki bopeto lelo na ye lisusu parce que zeloko oyo fo to betela ngo vraiment c'était na marteau to betela ngo vraiment c'était na marteau pona bopeto ya mwasi tant to loba bopeto ya mwasi c'est pas que babi mibali nde bazala salite non mibali pe bazala pe soin makambo mibali pe tokoya nango pe prochainement tokoya nango kaka lelo toye kolobela kaka bopeto ya mwasi. L'autre fois nalobelaki yango tolobelaki suki tolobelaki kozwa soin ya suki matoi munoko et tout tozo continuer parce que tant wazo ba mwasi tozomona nzoto mobimba ya bo mwasi nzoto mobimba ya mwasi lolenge nini akoki ko entretenir nzoto na ye azala propre apparaître bien
mama na nga koki kolata bilamba ya chair ya ndenge nini, mais soki nzoto no eza salite, soki nzoto no eza solo ya na tina te. Parce que moto azaka salite tabimisa solo wana eza clair. Pourquoi? Parce que totokaka mutu nyonso atokaka, munene moki atokaka, ata otoka no ya grave te, mais ozomona ke ntango ozotambola ozosala ba mouvement banini nzoto ezotranspire e nzoto ezobimisa mwa solo nango ya nzoto. Ndenge nga azala bitika obenga wana basolo ya nzoto, ezaka solo ya nzoto oyo solo nzoto ezaka na solo nango normal. Mais sikoyo na solo wana ezobima sikoyo so esangani esuna ya salite yebake motoki ntango ebima okozala otoki otamboli osali ba mouvement otoki, mais ntango nzoto nao deja eza na solo te, eza soin eza bien motoki wana ebima oyoka solo aye yango molungi, mais solo ke oyoka solo moko epena yo moko otie boye okoki te. Sikoyo ntango moto apusa na pembeni na yo mwasi ebonga ntango ozotia boye ozomiyoka nanu bien yo moko. Moi parfait ya bien, moi solo ya bien, parfait kota na na nzoto te, parfait zelo ko tokopa likolo ya bilamba, tokopa likolo ya bilamba po eta solo. Siko nzoto na kati nango deja nzoto posto nzoto soki eza propre te. Ezo bimisa solo nango ya solo, ya mulunge ya nzoto esangani. Ekanga manelamba ti, e manelamba siko tango esangani na solo parfait, solo mabe wana tango esangani esala adega. Esala vraiment kitoko te. Po parfait ya kolongola solo nzoto te, parfait ya kolongola solo ya nzoto ya oyo ya kati te, eyaka mpona kodegager esali bien. Mais ntango solo nzoto wana esali te ezali esangani nango nde esalaka kitoko te. Lelo tokoloba mibali ba infidèle, mibali babimaka kaka, mibali batondaka te, mibali atosali boye, mibali atosali boye. Moi j'ai toujours l'habitude de dire que eza pe mibali nyonso te. Il y a des hommes oyo baza ba infidèle et il y a des hommes oyo baza sérieux. Et sikoyo ntango yo yebi koza na mobali na yo azala aza infidèle, azala aza sérieux, mais maman prends bien soin de toi, yeba kobongisa nzoto na yo, yeba kosukola nzoto no malamu, zala lumba mwasi lumba solo ya bien, lumba solo ya kitoko. Po lelo pe soki totali pe mibali misusu pe soki tu na cause ya infidélité ya mibali misusu bazobimela libanda yango wana, comme par exemple mobala kobima na ntango mobala bimi na ntango atiki mwasi na position ya ntango, mobala oya position ya ntango atikelaki yango mwasi yango oya okutela yango mwasi. Il y a des femmes oyo bavanda na robe de chambre abimi nango même ti libanda, abimi nango libanda masolo imate kita, masolo imate kita, ndako na ye asukoli te, ntango mosusu bana balalaki sola masuba bana ndako nyonso eza na bana ezalaka na mwa solo moko. Mais soki mpo oza mama ya propre oyebi bien koentretenir ndako nio ebimisa sola salite te, sola masuba te, parce que bana mpe baedika bango kaka. Et tant que mwana botami mpe na mama oyo ayebi mpe koedike te oubien aza na lese ale na babilo mosusu ya bana, mwana azosala n'importe ou n'importe azokotisa salite nini yo mpe mama otiki mwana mpa komesana na ye akokola na ye ndenge wana. Mais ntango mama mpo ozolakisa bana déjà propriété dès le bas âge, bazokola bazosala bozopekisa bango, bazosala bozopekisa bango, ozolakisa bango propriété, bana mpe baokola ndenge wana. Nde bandako mosusu kutu ezalaka bana mike bazali okoti na ndako wana, me onzima kutu te ke bana mike baza na kati ya ndako wana, onzima te. Onzima te ke bana mike baza na kati ya ndako wana. Mpona nini? Mwasi wana ayebi kotia propriété na ndako ne mpe aedika bana, alakisa bana ne bongo propriété, alakisa bana ne bongo, alakisa bango propriété. Omonaki ata bana baza na ndako me su eza kaka. Mais mwasi mosusu alamuka na ntongo na robe de chambre na ye abandi koyungana nango, atiki nanu misala ndako na ye, atiki nanu kozwa su ya ndako na ye, sa koma epa voisine, abandi masolo, abandi boye kite mata, ndako etikalisa te, aya sutuka RC eleki, okomomona mosala ekomeli ebele, okomomona obanda wapi, osuka wapi, osala nini, okende wapi, okende wapi, cuisine salite, chambre salite, tokoya awa tozobanda tozana na tozosolola na. Mais il y a un moment donné tokoya pe na ba vidéo ya ba pratique kolakisa ndenge nini tokoyi ko entretenir même ba cuisine na biso, na nzoto na biso, ba ndako na biso. C'est très important, c'est très important. Okobima no na nzela mama nanga olati kitoko ndenge nini, mais soki bato bayebi en gros et en détail, donc cela veut dire que bayebi ozala salite nango to ba mono détail elobelo elo te po gros coup de tiki déjà za salité. Donc ça no mwasi ya salité oza na valeur te, eza pasi, eza kitoko te.
Moi, s'il faut la soin. Moi, s'il faut entretenir nous autres bien. Nous autres, tant nous autres, ça n'a pas si nous il y a on a le bac dans la vidéo, on a les que ça n'a pas si nous il a évité que citron ici ça sur la zone. A évité que citron ici ça va solo. A évité citron te. Citron et ça nous route le romo bon na évité et pour t'arranger nous ba million te pour t'arranger mais ça n'a pas si nous va t'arranger kilo poisson ba citron chocolat nango. Okoko ke na wenze na yebite mboka nini ozali na yebite citron na okoko somba kombe osomi mwa de boke no ya citron bo ona ngo osukoli yango nanu tango osukoli yango tia yango na sachet ozota ba sachet mibale ba sachet na biso ba sachet ya mike wana otia yango ata te sachet okangi yango otie na frigo place à malili makasi na frigo ka likolo wana evandi o conserver citron na wana pendant longtemps par jour osala 2 citrons tongo lokola pokwa osali 2 citrons tongo lokola pokwa déjà tango ozwi citron na yo moko boneti oyo eza volume ya monene eza déjà monene boye donc so okaboli yango katikati so okaboli yango katikati osalela moko kota likolo moko kota se et so poza no muta monene so po moni ke osalela mibale yo kaka eza problème te essentiel osalela yango po ekoto na nzoto esala bien esala o bien citron si ça sola nzoto maman to boite osokola na savon no ya bien cher osokola na gel douche no ya bien cher maintenant ozo sala pe citron yo moko bando sentir nzoto no ka bien moko eza pasi po omiyoka sola nzoto eza pasi po omiyoka sola nzoto omiyoka sola nzoto mingi te po citron déjà be soko saleli yango soko ka diviser yango par deux tango koti na douche na yo obali na konika na sa mapeka na yo na sa mapeka ou bien obandi na likolo na basima matoyo citron hein okati yango tango okati yango diviser yango par deux bozwi partie moko tartine moko mosusu obali na konika na sima matoyi boye parce que eza na bato mosusu basima matoyi na bango ezalaka banoir omona pene esali noir mowe parce que citron mpe ezalaka éclaircissante ezalaka éclaircissante voilà ntango basima matoyi mosusu ezalaka banoir wana osoko odivise citron na oparde obandi kopalola na nsima matoyi opaloli oniki na citron na kingo surtout mingi na bato minene bato tobenga baza kingo mwambe omona otoka mingi motoki ekotaka na kati boye kingo na esala bakingo mwambe wana ata biso mpe kaka bato bakingo tout droit oyo onikiniki kaka na kingo lekisi malgré oyoka yango epikaka mwa moke c'est normal citron ezalaka na acide c'est normal okonika niki apo ye na se ya mapeka na yo eza na basi mosusu bazalaka basi ya mapeka na bango mwindu prochainement na oyela bino mpe baastuce na video nakoya baastuce mpe ndenge nini ya kolite contre banoir na se ya bamapeka wana banoir mosusu esalamaka na se ya mapeka oniki citron na se ya mapeka oniki na se ya poitrine na yo oniki olekisi citron oniki epuis okenda ngo konika na se ntango nazoloba na se akozaka citron na nzoto bomwasi te kotia citron te katikati ya mipende parce que eza na basi oyo bazalaka entre jambe na bango ezalaka noir citron éclaircisaka mpe banoir wana etango nakoya na baastuce wana prochainement ya bavideo nakoexplike mpe badetail wana oniki mo deja ntango oniki bongo ou bien okozwa mpe demi citron no mosusu wana ofini na mai yango nalobi okosalela te mpo soki osali moko mwanani parti ndambu kota likolo parti mosusu osali kote ya se okofina mpe citron na mai na so na yo okofina mpe citron na mai na so na soki mpo oza na douche osokola likolo eza problème te osaleli kaka bongo osokoli mais soki osokolaka na so okofina mosusu na so ntango osukoli mai oniki nzoto parce que citron na savon eyokanaka te omonaka ntango opakola citron na nzoto na ntango oya otia savon to fo tia pa savon ebele obia je douche na ebele mpona mousse wana osentir ke elongi yango mais so ezaka ya mokie bo na maboko d'ailleurs mwasi anika na maboko te mwasi fo konika na linyuka na yo soit na gant linyuka soit na gant oniki nzoto na yo alors ntango oniki osali bongo omonake na savon eyokana te donc faut tia savon ebele faut tia vraiment savon ebele na nzoto baparti nyonso onikeli na citron wana mpo vraiment savon ekota nzoto esokolo bien ata ozwi citron no mosusu ofini na mai ya suka oyo kosopa na nzoto mama na nga omonake okotambola okotoka okobimisa solo ya nzoto te okotambola okotoka okobimisa solo ya nzoto te
Autant pour toko bimisa solanzo tote. Aussi sinon ko sokola no normal. Après sali nini. O sali ba mafuta no soki ba nini o sokoli o lati bilamba na yo normal soko lexa parfum na likola bilamba o pompe parfum na maboko na mo matama na mo nini c'est bon. Au moins que moi si ozo tambola déjà yo moko nanu ozo miyoka bien. Ozo miyoka bien. Moi ça zanga citron na ndako te ze loko ezo coûter na ngo mokie. Écoutez loko mokie, écoutez loko mokie. Ko za na posa citron te ka tango ebi ko ngo tumba Thomson inde o somba citron po fina Thomson no tumba. Tango ebi ko za na posa loko ko yo sela citron te citron moi ça zanga citron na ndako te. Moi si azanga citron na ye na kati na ndako te. O sukoli na citron na ndenge wana okozala na solo te okozala très propre. Moi ça zalaka propre propriétaire moi sine na loba na vidéo eleki wana e bandaka likolo na suki tina se to tozo ba likolo tina se wana ba bandaka kotala suki tozo tala matoi ne na oti koloba sima minu citron ezape bien après brossage tamu yo brosser minu après avoir ko brosser minu na ezala na tongo ou bien na poko avant lala ezala basi musu ba brosser minu na poko te na tongo ko tutanga la mukaka ko songo soki ba ni na poko kutu koloba même pas yebite ne kaka liaki nyonso na journée wana akemate na ngombe te aussi si ko brosser minu na yo o zupe citron na yo o fina citron demi citron kaka o fini na mwa mai o brosser pena bien o brosser nyonso après ko brosser o rincer pe munoko no normal parce que mai ya suka wana o fini citron na yo o moni ko brosser o lekisi yango na munoko o rincer munoko voilà o rincer na munoko o rincer na munoko o rincer na munoko o kwaki mai o ko pe ko mela mwa tasa mke bon wana ezaka mingi pona batu ya ba régime pona bata ba tension pardon ya ba estomac ezaka vraiment conseillé mais okoki kaka ko rincer yango munoko okoyika ko rincer yango munoko o rincer munoko na mai ya citron okomona pe ke munoko ne kozala na fraîcheur à bien soki okosalela na yo bain de bouche te eza pe bain de bouche naturel eza pe bain de bouche naturel parce que eza bato mosusu basala na bango ba bain de bouche ya bakosomba na bapharmacie te na banini te osombi na ata citron eza bain de bouche naturel ntango osisi kobrose wana otangisi mai ya citron na yo na mai jus ya citron na yo na mai orince munoko na yo ezala bien munoko pe etikala na fraîcheur ya bien etia fraîcheur ya bien na munoko na yo journée mobima na pokwa ntango olingi obrose susu ya pokwa mema c'est très important. C'est très important, mais ce qu'on dit que ça nous a dit à l'estomac, qu'on met la rangote pour citron et l'estomac yo canate, qu'on met la tête, qu'on rince quand mon encore, au bois qui n'ont maïwana et ça la bien. Et ça la bien. Moi si faut à la propre. Yango na lobi propriété à moi si babanda na mo banda likolo tina c'est donc bakotalo likolo batali longi batali matoi batali zolo batali manzaka neza ndenge biso batoboya na biso manzaka na ba verni simple karapo batali manzaka batali makolo manzaka makolo no ozomona nyonso tu wana ça compte pas à moi si mona moi si bazomona yo et ça la bien mobali no azomona et ça la bien comment mobala ruta musala ayeko ona bilamba tongo ayeko kuta ona bilamba nzuluka mobala koko uya aya akuti ayena bapaya akuti biloko wana nyonso ça n'arrange pas mamo sokola ki bilamba yo sokola ki longoli bilamba na singa tozala na système plus ba plastique et comment na ngwe belé biloko ba plastique et comment na ngwe belé ba oyo et comment na ngwe belé osombi yango ntango olongoli bilamba na yo oyo otie boye ntango otie bilamba na yo awa apres kotia bilamba na yo nde awa okovanda calmement aussi mpo ata ozalaki okipe ozalaki na mosala ntango olongoli bilamba no na singa oyo otie awa obandi kosala bamisala no mosusu ozalaki nango ntango okokoma calme ale obandi soit kogumba korepase ozotia mais yo olongoli kaka bilamba na singa kaka ndenge olongoli oyena obwaki na kiti ya salon wo olongoli bilamba na singa oyo bwaki na mbetu wo mibali ntango bauta mosala atamboli na journée asali mosala
ba stress à musala ce qui peut monter au qui na bureau ce qui peut mibalo ba tekaka na ba boutique na ba wapi stress à journée tant azoya na ndaku na ye eza place ya détente faut se détendre à se sentir à l'aise à se sentir kimia à mon aketan wa ye kimia ezali mama propriété pe etiaka bien etiaka bulu na mutu et pe sa salité pardon bolimbisa na salité désordre et ça la bulu na mutu et pe sa mutu kimia te pour mutu tanga azoya déjà na ba stress na ba fatigue na ba nini alors bata na koma tana mi bwa katana mbetu akuta mbetu bilamba nyonso yo te kolongola ta mususu kolongola bilamba mususu ekauka ete na ya mai oyo bwaki na mbetu oyo bwaki na mbetu etango bwaki bilamba mususu ya mai na mbetu wana mususu nezalaki na mai wana mai ekangami na dre tiki tache etiki tache mususu mpo omona obwaki nde na salon na kiti mobala azouta musala ye na bato na ndaku baye ubi ataka ye ata ye moko tosalaka ateke mpo mobali akoya na bapaya te ata ye moko mobali ntango omona mpe mwasi na ye aza mwasi ya soin aza mwasi ya bopeto esalaka bien esalaka bien mobali no mpa ozala fier na yo ozalaka na posa azonga ndaku ntango asisi makambo na ye esili fo azonga ndaku na ye yebike kuna okuta mbetu na ye eza déjà très bien batandi yango déjà bien salon na ye eza ata bana bazosakana bango epapa me osomona kiti eza na esika nango kusi eza na esika nango mesi eza na esika nango moto aye mpe avandi mpe pose azwi mwa mopepe mais yo olongoli bilamba na singo yo bwaki likolo nango na basoutien na yo osokolaki na singo eyevandika ezotalaka aboyelo kwa po de fleur likolo ya kiti mobali aya kotina biloko wana nyonso tu soit aye na bapaya ebolimbisanga ye bano te nauti olongo nazalaki presse mama tozalaki presse luka plastique luka banini tiaka bilamba no ya salite tiaka bilamba no olongoli na singa po ata ozokipe okokoma tranquille okosala mosala okogumba yango tranquillement ekoderange te ekosala désordre te c'est très important. C'est très important. Propriétaire moi si quand on a lobby na nzoto wana ko na likolo tina se propriétaire moi si ba yeba ngo na chambre na ye na cuisine na salon ndaku ne mobimba. Ndaku mobimba. Ko bandana na nzoto na yo chambre na yo cuisine na yo sans oublier toilette. Wana vraiment photo ya na ba vidéo to la kisa. Sans oublier toilette et si ka hygiène oyo si ka tozala ki exposé au côté aux exposé ce ko yo tango aux exposé modèle wana bopeto ezate propriété ezate mama okosuka e kozala ndenge nini parce que quand na osoko loba nzoto toilette ya lokwa nzoto tango eza salité bimisa solo ce ko esika longue esika o mutazo kendo kota zoza peut-être 35 minutes 6 minutes tango azo sentir ba solo msusu ya salité ba solo kitoko te ekosunga te wana tokoya nango prochainement pe na ba vidéo pona kosunga kozala bien mwasi yeba kozala bopeto ya mwasi c'est très important moi ça kota na douche asala 2 minutes te moi ça kota na douche na demi so ya mai te moi ça kota na douche soki na nini te kota na douche zala l'aise zwa temps na yo ya osukola nzoto na yo zwa temps na yo ya obongisa nzoto na yo zwa temps nzambe emotanga kele biso azwaki temps siko yo nde yo okende komibongisa ozwa temps te presse yango ya nini soko oyebaki kobima na 15 heures ale zwa temps na oyo okota na douche ata 13 heures biso basi mpe tozala mwa manevre obeta mwa make-up osala mwa boye kota na douche yeba temps na okoti na douche osukoli mpo le temps obima ozala propre bima na miso ya bato pese elengi bima na miso ya bato pese esengo kozala mwasi otabimi na miso ya bato baotiaka boye poni mpo baoyoko solo po baoyoko solo salite ndaku na bato baye bamemi lisolo luka bato baya na ndaku no bamema lisolo ya bien oza keyante olambaka bien oyembi bato bien ndaku no bato bavandi baorespire solo ya bien baorespire mopepa bien eza teke bato bayeba yo okuta ozobeta na moto ozokwanza nanu na basili na suki ese ekufa ekoma soki mpe ndenge nini liputa kutu koloba te position okangeli yango olati senge moko boye kutu sans soutien mawa topesa mibali oyo babali biso ner topesa bango esengo mobali abali yo pesa esengo pesa yo ner mama
Ngala loba ngo soko ngo soit soin nzoto na eza non tout d'abord pour na mobilité eza non tout d'abord pour na yo moko parce que tant to mitala na miroir be to mona des personnes différentes yo mondo zo mi mona yo mondo zo mitala nanu avant obima na misu na bato alors mi valoriser nanu yo moko zwa nanu soin na yo moko zwa nanu temps na yo moko c'est très important. C'est très important. Oh nazaki na on moketo partager yango wana tokoya lisusu tokoyebana koévoluer lisusu pour comprendre ok naoka malembe bongo et puis moyen tokota na bamizindo misusu pena mingi awa eza te toyebi ke toza publike toyebi te ndani azolanda bapapa baza bamama toyebi kaka mais oyo mpa kozala na besoin ya badetail mosusu tozali wana okomi kaka préoccupation na yo na commentaire ou bien soki oza na mposa orejoindre biso na groupe na biso whatsapp ya basi ya bizaleli porte eza grandement ouverte mpona motu nyonso kuna tokopanza po eza whatsapp mpe topanzaka deja tosololaka topesaka badetail awa eza video badetail mosusu tokokota tokolobela yango me na ndenge ya respect mpe tokokota te po toyebi ndenge toza awa bapapa baza bamama bazali oza na mposa orejoindre biso na groupe whatsapp na biso ya LBM ya bizaleli ya mwasi na libala ya malamu oye tozali wana tokoyamba yo maboko ya kofungwama ezalaki ngai mama abi nde nayaki mpo topartage na bino na mokolo ya lelo nzambe alola koba na kobatela biso akoba na koprotege biso embala nsima topartage lisusu ya motuya oyo ekosunga biso bafoye na biso mabota na biso mpe bavi na biso nzambe nalola pambola biso.